Mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona changement de mentalité, eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Merci mingi na bandeko nyonso bokozwa temps ya ko visionner ba vidéo oyo. Vraiment na memeli bino lisolo moko oyo ezali ya mawami ya participer. Eza histoire vraie oyo kosunga pe bandeko oyo peut-être ba misusu bazana na moment bazo ba décision na koyoka na oyo baza koyebisa bango na ba proche na bango. Mais lelo tokobakisa implice kaka ndenge nga na lobaka vraiment na kati ya mokili oyo eza na bato mususu bakaba ba chance na bango misusu ndenge nzambe atiaki ye na mokili azala bien a vivre bien à cause ya moto mokili aye kolongole ide wana en tout cas ndeko a vivre mabe ba misusu bakoloba ate mama mo esanja eloko ya nzambe nzambe ata pesi yo ti okozala okozwa ngo kaka lipamboli na yo ti okozwa mais lipamboli ya bato mosusu mpe lelo ekenda nango epai ya bato mosusu. Botala kaka exemple ya Adam na Eve na jardin d'Eden. Lipamboli oyo nzambe apesaka bango baprofita nango te parce que baboyaki kotosa. Donc baboyaki kotosa eza ndenge moko pe ndeko na ngai na lisolo na memi histoire vraie oko comprendre que nzamba akopesa mobali ya malamu akopesa yo mwasi ya malamu a cause ya batu ya biyoka yoko yoka ki batu olongoli bonheur na yo eke côté mususu pe au vivre ça fait des années na ba malheur et puis MC ozongisi pe molimo MC pe malade ye cause ezali parce que on négligea qui peut-être bonheur na yo. En tout cas histoire oyo ezali ya ndeko na biso moko ya mwasi eza makambo esalami ya na poto. Ndeko wana mwasi azalaka na camarade na ye. Alors ezalaki na mwana mobali moko bande kolinga ndeko mususu wa mwasi ake abeteli camarade na ye lisolo ke omoni tonto wana asepelaka na ngai. Sikoyo camarade na ye ayebisi ye tonto wana nga nayebi ye azaka na sida kondima na yo kondima ye te lokwa azolinga yo kondima na yo te. Tonto wana pe ayebi kaka ke non azolinga mwana mwasi wana akompona te mwana mwasi wana apesa réponse ya bien te abwakisa na ye masolo. Sikoyo kamaradi oyo apekisaki moninga na ye alinga moto te alinga tonto wana te po aza na sida ye moko mwana mwasi wana nde tozoloba boye abalana na tonto wana et puis mariage salama batu bamela babina. Sikoyo eloko nini oyo esalaki ke akosi moninga na ye andima mobali wana te po aza na sida mais ye moko akei lisusu kobalana na mobali wana na état civil abalani na ye mariage pona koloba sikoyo omoni bato mosusu baloba bongo tonto wana pe ye ndenge nini kasi alingaki kasi camarade ya mwasi na ye abandeki komona fi wana na mwana mwasi wana pourkui akendeki kondima. Bandeko na nga eza na basi mosusu bayebi kobanda kolinga mibali bango moko toyebi te nga na yo eloko nini oyo akendaki koloba epai donc alambaki ezala meme copine na ye pe ayebi pe te eloko nini mwasi wana alamba. Exemple kana koopesa pe basi biso mona aza abebisi image ya mwana mwasi abata biso alobi yo zabwe alobi yo zabwe alobi yo zabwe biso mwana ndeko mobali wana abandeki koluka mwasi abala na ye bafanda basala vie mais omoni diable eza na bandeko mibali mosusu okomona an étoile na ye nzambe mutu apesi ye makambo ebele mais diable azomona eloko moko eza na kati ya vie ya ndeko mobali wana donc diable ayaka po achange asala neti ke non okoma na esika nzambe apesa yo te esika nzambe atiaki yo te. Lelo ndenge tozoloba boye ndeko mobali wana destin na ye ndenge kanaki ke no alinga fi wana misusu na fi wana akoki kozala pe ere akoki kosala makambo minene makambo malamu akoki kozala misusu na bavaler na ye bagenre sikoyo ya basi oyo ya boye neti mwana mwasi oyo akosi moninga po azwa libala wana ndeko mobali wana aza malere
aza vraiment malheureux parce que mwasi oyo kokoki kotia ye heureux mwasi wana akomi pembeni na ye te donc azwi oyo akanaki te oyo aye par la force aye na ndenge ya manipulation elobi na Bible Jean 10 le diable ne vient que pour détruire. Alors mwasi wana kaka ye muto alobaki ke non oyo te apekisaki moninga na ye alinga mwana mobali wana te po aza na sida ye moko mpe ntango alingi mwana mobali wana bato mpe bakoki koloba na ye aza na sida mwana mobali wana mpe aza na sida ye moko mwana mwasi wana sikoyo akoma kosilika. Alors oyo ndenge Bible eza koloba na biso tokeba nzambe alobi na biso tokeba na monoko na biso eza na pouvoir ya komodire na ya kobenir parce que ye moko ndeko mwasi alatisaki mobali bato sida eloba te bandeko biso babi te ndeko mobali wana azalaki na sida te me ndeko mwasi wana oyo ye abimisaki na monoko na ye ke mwana mobali wana aza na sida nzoka sida wana ezalaki nango epa na ye moko ye nde moto amemelaki mwana mobali bato maladi wana mpona koloba keno bandeko na biso bibale ebele lelo basi misusu balingani na bango bakutani na bango baza basi ya bavi na bango te baza basi oyo batieli bango na monde ya molili mpona badetruire bavi na bango mpona ndenge eza wana bavi na bango ezala na kimia te ndeko na ngai ya mwasi yo okolanda lisolo oyo misusu okomona mama Igete abengi alobi na vi Neve Saint George kuna epai ya mama Frida kuna bazotumba taba misusu okei mobali no misusu akei akende kolekisa mwa ton na ye alia mwa taba na ye akutani na bato mosusu kuna azosolola kuna apo omona olobi mutu moko azalaki kuna abengi yo oza wapi toza epa ba Igete awa toza epa na bacour de gras awa epa ba Frida awa mobali no na omoni na mwa mwasi mo bazosolola suspect yo mpe oyoki kaka na biyoka na yo ondimi kaka makambo ndeko wana bengi yo apres mbala moko yo wana obandi ozo ba décision olobi te nga nalingi yo te parce que yo osali boye mosusu omona kaka ndenge la mama na biso la roue na moseka ndenge asalaka livraison domicile na ye makusa domicile alambi apa memi okomona siko babengi yo mwana mwasi wana azotikela mobali no biloko to yo okoza na spécialité mosusu oyebi te mosusu ndenge eza wana kaka mobali asengi abi te mwana mwasi wana ayelaka biso quand même recette oyo ngai nalingaka yango apres balambi yo lisusu na moto omona moseka wana mamushi wana ndenge azalaka toujours baspect keba na mobali na yo biyoka bindima eza mabe bandeko na nga po moto alingi yo soki aza camarade na yo amoni mobali na yo misusu na esika moko ya mabe eloko nini akosala akoya koreproche mobali na yo ke prochainement kosala bongo te soki ozokontinue amoni osu na koza oblige na yebisa mwasi na yo mais okoyebisa na yo mpe mwasi ya bato te po yo okotisa désordre te na kati ya couple ya bato okosala tu oprie tala bandeko na nga eloko eleki prière eza te prière eza kaka te yo moko ifo osambela kosenga nzambe biloko ebele osenga nzambe apesa yo voyage boye bakabelo apesa yo nyonso non okoki ozala mpe wana ozwi mpe problème ya moninga oyo yo yebi oyo komaka ma copine na Facebook oyo obaka na caméra soki na bashinap chateau ma copine mais otie nanu mpe na prière soki omonaki mobali na ye na kwe moko na position moko ya malamu tolobi nzambe esunga couple oyo nasepelaka na bango vraimen longola mobali espoir mobulo okomprendre mpe teke mobali wana mpe akotika babuzoba même ata mwasi misusu oprotege mpo oyebisa mwasi te mpo misusu mwasi akosala réaction mabe tia na prière nzambe ye moko akorevele mwasi wana akokoma mpe kokanga mobali na ye moko sans ke bayebisa ye eza manière oyo akoevite un peu makambo mosusu ese dégénéré na ndenge ya mabe botala ndeko mwasi oyo sikoyo na miniti oyo ye mutu akoma mwasi ya mobali oyo alobaka aza na sida epuis sikoyo ye moko mwasi ndeko mwasi yo sikoyo so balobi na yo bafingi yo koza na sida osilikaka pourquoi soko osilikaka seke yo oyebi ke sida wana yo mutu ozalaka nango okenda kopesa mwana mobali ya bato innocent mpo ye azalani nango te peut-être mpe mwana mwasi wana oyo tonto wana bandeki kolinga liboso mobali na ye ya vie ye wana mobali oyo mobali oyo alingaki kozala ere mwana mwasi oyo alingaki kotia mobali wana kimia na vie en tout cas bandeko na biso mibali
bosalaka très attention misusu obonaka mwana mwasi azoya kodrage yo esprit nini eza derrière na kati ya nsima wana to mwana mwasi azosala baséduction moko mpo otya ye ka makambo eza ebele na mokili ezala na poto ezala na afrique mwana mwasi soki deja sa bandi deja ide wana esili oyebi te puissance nini eza wana eloko nini oyo ezoya oyo ezotinda kaka aséduire yo yango ebele mpe bandeko mibali bazwi bamaladi ya basida à cause azo comprendre te séduction oyo eye wapi et puis biso basi surtout basi pe nazo beta sete bandeko basi bokeba na bindima ndima bokeba na biyoka yoka il faut kozala na discernement soko kokite moni ba émission yango oyo okomeli ngai numéro eza wana na YouTube obenge wi mama Moisanda tala problème on aza nango tala rapport o bapesi nga mpona mobali nanga mama Moisanda tala rapport o bapesi nga mpona mwasi nanga yo zo conseiller nga nini attention koza na confiance à bato boza pembeni te mais avant qu'on soit décision surtout discernement des esprits est très important mwana mwasi soki azalaki na bato neti babiso ayaki da ko solola ndenge fiana lobaki na kondima garçon oyo te ala na sida soka yaki kosolola tolingaki na sunga ye peut-être ye lelo balinga babala na ndeko mobali wana mais tala moto yaki kokosa lobi ke mwana mobala batala na sida ye nde moto akenda sikoyo ye omoi siko mwana mwasi oyo bakosaki na minute yo place azalaka afandi alapi nasi biyoka yoka na matoi na ye alingaka ngo lisusu te bindima ndimaka te po nzambe alakisi omoni yango nzambe alobi na Bible nzambe azopekisa lobi ya maudit soit l'homme qui se confie à l'homme béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Pourquoi? Parce que moutoko yebiso likambo mais comment yo moko osali te conscience na yo emsu omi lobi na kati bi nzambe guide ngai na yoki oyo loma mutamokila lobi oyo sali mais confiance dans ngai eza plus c'est pas na yo yango nzambe lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme parce que au moins de comme moi si on a se confier ki na camarade na ye ko yoka o camarade na lobi alors que ezalaki ya vipère camarade na ye ezali race de vipère ozomona mutu aza gentil mutu azoseka bato mosusu se trompaka na baapparence mutu atieli yo commentaire na Facebook yo lobi te mwana mwasi oyo alingaka ngai mutu mosusu akokotiela yo akokosala loba n'importe quoi akoloba nyonso mais ndeko na ngai Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Ndeko na ngai yo moko mutu koko décider na vie na yo na place camarade na place misusu mutu moko alobi na oko kende sikante yo po décider neto monaka lelo ne amonaka bato misusu reconflit ya mususu yepe misusu azoboya ko aider mutu wana ke koloba te yo sali mabe koto yo paso banga bakobebana. Il y a des gens comme ça bato aboye baza incapable bazozwela bango ba décision na ba vie na bango bazozwela bango il faut yeba mutu wana tango azwela décision ya malamu to ya mabe eza mama mingi histoire oyo ete ya yo vraiment peut-être ça na bato mususu bosi bozo ba problème parce que yo kaki ondimaki botala sikoyo mutu abe mwana mwasi abengaki bobali wana aza na sida mais ye moko lelo est-ce que azwi sida ngo ou pas ndeko mwasi wana pe akozela ba commentaire na bino bandeko nanga oyo bolandaka tozokende wapi émission oyo continuer toujours ko s'abonner toujours na compte na biso ya YouTube tozokende wapi et puis ba commentaire kotia même ba eko aider pe lisusu bandeko ebele oyo baza na kati na ba veiglement ba kososola. Alors histoire oyo vraiment ndeko éviter vraiment biyoka yokana bindima ndima ekozala malamu mingi et puis ndeko oyo ya mwasi oyo okosa ndeko na biso wana ke mobala aza na sida alors yo moko ke kobala na ye yeba na kubongwana parce que tant ekomi mabe luka elongi nzambe na bosolo parce que chaque chose en son temps. Peut-être yo moko pe mutomema sida wana na nzoto ya ndeko yeba ko changer banga kana nzambe po nzambe abetaka. Alors merci mingi na bandeko nyonso bozalaka wana toujours pour ko soutenir émission oyo na pesi ba merci nanga mingi na ba sponsor oyo ba simbi émission oyo toujours résidence libanga ya Talo résidence libanga ya Talo ya ye moko papa Clément Mavinga motema ya FMI maman Henriette na kati ya Switzerland bambote na bino na moni bongo lisusu le patron Alphonse Masaku
Masakuba motema ya mama Patience Masakuba badeko basimbi toujours émission oyo bazo soutenir ekende toujours liboso na moni bongo grand frère moto papa Rekine Miala na Londres ba merci na yo ba mbote et puis na pesi sous ba mbote na nga na l'homme de l'ombre Alain de Martini ba mbote na yo na kati ya Switzerland ba mbote na nga lisusu na évangéliste Didier Vita Umela na yo na kati ya Zurich et puis ba mbote mingi na mama na biso Ridi mama Ridi ekofo ya service traiteur mama Ridi azolamba mama Ridi azosala biso ba gâteau ndengo lingi ya baptême mariage anniversaire nyonso surtout na occasion nyonso surtout mama Ridi akosepelisa bino na Lausanne ba mbote na ngai na mama pasa joli misimbi motema ya prince ba mbote na bino ba mbote na ngai na association ya ba mama bomoko balobi le 31 août donc barbecue donc boza ya kosepela boza ngate boya ya epa ba mama bomoko toujours bango nde makambo lisusu ba mama bomoko ba merci mingi na Ago Pro de Limera Nzambe merci beaucoup na Dide Dadi forme Shore Simbi Dide Dadi azo sepesa toujours biso na musique fimbu na fimbu et puis lisusu ba merci mingi na frère Patrick Toumoua na France famille Touma baba mbote na bino et puis merci pe mingi na bandeko nyonso bozalaka wana na ata na tangi kombote na lingi bino mingi bobosana te toujours ko s'abonner na compte tozala na pona osungana na masolo moko ya malamu merci beaucoup et puis bye.